téléspectateurs ya Congo Vérité pour les partout les Olanda biso na quatre coins du monde, les autres dépendent de la air ou les Olanda biso. Et je tiens à remercier mon boss pour papa ou Astali que mana bino to kutana sans audience buna kota na banda kuna bino sa ko toke boss na wa bina bino na kombo ya 9 lumière ngala na pese ba mbote belé ici kazali pour papa aussi na caméraman na ngai Jerry Cobector c'est nzanda image mutu o asili masola image tinde bo se plana ba image o ezala grâce à Jerry et na pese bino merci partout vous allez ba fa na news ba obozo komela ngai ba obozo pesa nga toujours ba conseil obozo fortifier nga na pese bino merci belé bo lembate botala toujours émission na bino o ezali bo pelisa lokito émission o de pesa toujours lokito na ba leader congolaise na ba star congolaise na ba homme politique partout vraiment na remercier bino belé parce que vous allez toujours on a pour na ko soutenir ngai et na bo sente ko pesa ba remerciement na ngai et pas ya tonton aimé na bo sente ko pesa merci na ngai et pas ya Jean-Marie et kofana kati ya Bruxelles pourquoi pas aussi na Smart Brandon na kati ya Addis Abeba na pesi ba merci et belé partout aux Olanda biso vous allez toujours wana disponible pour na kolanda émission na bino eza pelisa lokito na kati ya 6 na biso eza bongo Congo Vérité polele et puis surtout ota uningi émission o kotala ngo pe na kati ya Congo Makambo o mona ngo pe na Africa Telema TV donc émission o ekotaka partout ba fana nga vous allez toujours wana pour na kolanda émission na bino papa aussi na de Londres bien pour na kati ya Londres na bosani pété ko pesa mbote ebele et pas ya Michael Malonga Christian Dekatele maman Dekatele Brigitte papa na bosani pété ko pesa mbote et pas ya papa na ngai papa Guy do ba mbote ebele bisika bozona na biso na kati ya Canada et na zabu on invité na ngai obi abenga bongo na kombo ya Lévitique abenga bongo na kombo ya Lévitique Muyala aza animateur oyo azobinisa biso makasi na kati ya mboka na biso RDC na kanisi bino moko boza partout bozala ka bolanda ka banzem na yeba kina ye o abwaka et longa mbesa kwante na bino Karen Sawaz na zala ki ona toujours pona ko kita ko landa ko lukae na meka pe ko sura na ye na miko na biso ya Congo Vérité pour et Congo Makambo et puis bino ba merci belé pour na patience na bino et na ko yambela bino invité na bino bonjour les victimes. Bonjour Karine, moi c'est Kitoko. Là je vois directement j'ai caméraman na monene na katsamboka wa c'est plus sabato. Vraiment ndenge nini carrière musicale na yo iso ko évoluer ndenge nini te bandaki ndenge nini ko kuma lelo o yebi na kombo ya Lévitique Muyala. En tout cas mingi carrière na ngai eza mulai sona lobini banda ko beta ngo awa tamsu to kotani la tongo par rapport à Lévitique Manioko Fritz eza surnom mo ba surnom ngai na maison mère parce que na uta maison mère naza animateur mo boye naza mutu na uti donc moi na ngai na kati ya maison mère na kuli na maboka le roi de la forêt ande fo no somoni botinga na maboka we ranson et je profite de saluer et ba remercier na bilé na Igor le roi de la forêt merci grâce à yonde lelo mo qui le comprendre ngai quoi ceux qui yote tamsu banga ba comprendre makambo te en tout cas nango mingi naza animateur na uti wana na baki na ba Bill Clinton na baki na ba Celio Scrum o lelo ba koma ba président pe ba koma ba patron ba groupe na bango na baki na ba animateur belé ba démocratie ba kene ba brigade belé on a eu vraiment temps on a animateur oyo a eu vraiment temps aux formations à Malamu et pas le roi de la forêt parce que j'ai fait 15 ans de formation et belé ba ki na ba mbango na ba pressé ba zu ba temps moké ba longwe ba ke ba sa ba mamna longo mais moi j'étais patient et que lelo oyo naza lelo oyo c'est pesa bato ba kri o na boaka eza lokola ba na kati ya chiffre 9 o naza lelo pas présent na Robinho Mundibu boaka ba Manioko Fritz ou bato bayebi na maison mère ya ninga ba concert ninga ba répétition na ninga ya disque ou bato bayokaka na ko pesa mo loko carré Didier Nzongo Benozeko ajuda social Gi basket trésor kandole ngoya ogradi machuda divina divinance Lévitique na yela kako bwaka babenga na kombo ya 5 chantier Mama Claudine kinwa Christian kinwa 5 chantier Mama Mola yetaka ki mombongo ya mapa ya mwamba Robinho Mundibu Manioko Ngalevie ma gloire ke ngananga keshe andolo Manioko Aletika ba mama bateka batangisa bana mama Manioko frite chibo mutinga ale gauche droite inde Afred Ale mba balancer les bras inde
gauche, droite. J'ai mangé, balancer les bras, balancer les jambes, gauche, droite. Mamadou Arish, Bibi Chamala, Biti Benazo, gauche, droite. Jiboso Ngandila. Moto na oyayi. Uzangi Bobali, Uzangi Mwasi, Uzangi Mbongo, Umelebele. Voilà, on a ma pesa na chiffre 9 ou de l'eau va découvrir moi. Mais pas ça na pesa bango sou. Libérer mon cœur pour na longola bilamba yo bina kitoko robine mundi butala mambo to longola bilamba to kope pa likolo. Wo wo ya levi ibo sepeli. Renaissance lutala mambo vita imana bakolo mabele. Trésor pour tous les lombele. Major ilo junior anta la reine pati mubenga wo wo lolo on a ba œuvre na pesa na chiffre 9. Natawana na zaki nanu na maison mère obine mundi babenga ngana massa na biso animateur à président fali pour pas que je sali rassel leader na biso asale makambo défendre la musique congolaise valablement fali pour pas bambo tebeli pas sur président fali donc tu bois kana animateur na ye kabuya tu bois kana chemin na ngori ndeka likolo to pesa makambo wana zalaka nanu na katika ya maison mère pas le roi de la forêt tellement que ba négligence kaki belé bato banda comprendre grandeur na ngate isengaki nanu to pesele au moins ya bongo to pesaka yeyo to pesaka tirage to longa bilamba nde air siko ye ko sala ke makambo fanda to zaka nanu orchestre te na chiffre 9 nde mwana mai na biso hérité a sollicitera ngai tant na zana maison mère to kende nayi na kendaka nayi et après to kekuna ye ba ko sala ngate tant mon libre bimisi ba plat kangimbo ka en tout cas na comprendre que ba complexé ba lai pembe na ye et puis na ebité suye mo pas za ba genre wana le sala bena ki a négligé nga makambo no wa ya mona quoi a comprendre que makambo na nango donc c'est na niveau makambo ba no ba pembe na eti ya comprendre que ya ko kosela ngati a comprendre position te nde mona que na kenda kina ya négligé nga et après Robin mon libre tellement il est le grand Manitou bozo mona sala raboya na miso ya aigle plus que aigle zo mona musika. On comprend que te batala caché à garçon oyo il faut évoluer pembe nangai le monde a récupéré qui ngai to ça la chiffre 9 on a pesi conseil na batu oko vandela po mama oko koma na santé ya miyoto soki vandeli po lelo oko koma na santé médiocre okumba kishasa na mapeka na yo rike moba lelele okumba Paris na moto na yo Freddy Malivise lelele on a pesi makambo wana ne ko sala ke tu y na deuxième version chiffre 9 nene ko pesa bango oh azanango azanango gilekenga gi basket loko bolingaka karino yo azanango bazobaka bakibe bazomelela bachafouin Christian de Blanchot oh azanango miraya ya vazana mbongo robina mundi bwazana moto lia momoni lelo na kin tombe batutu do muta kolobate batutu chana no carrière nango ya ngwana Karine sikoyo fofo kati alobi nini esalaki ke wera sone ou soit héritier watanabe bayeba penza ko exploiter yo te en tout cas makambo mususu ezalaka entourage omoni ntango tozalaka bapatron neti nga boye naza na mwana mosala comprendre nayebi ke nzambe ye mo ayebi nini abongisa mpo na ngai eza suwe na ngai te ke nazala patron ya groupe moi boye non parce que tout le monde n'est pas né leader donc nde na pembeni ya Robin Mondibu le grand Manitou chiffre 9 donc tout neuf makamno soya sika suwe na ngeza na évoluer wana na sala carrière na parce que yenda zoiba talent caché na yenda zoiba ko utiliser nga quoi yenda zoiba ko exploiter nga par rapport à bongo bango na éviter orchestre na biso côté to zalaka na kozana na Robin Mondibu eza orchestre mo boye oyo ezala na batalent ebele batalentueux bala beaucoup et puis comment na ba jouer wa Minerval lokola compagnie mo boye songolo pakala donc faut foutre Minerval pas soki ngani mo pas directeur mo boye po ba peso makambo omoni ke ba pesa ba fouteur tala ba animateur mo ba mbwa ba bima ba bwaka esala makambo te tala Robin Mondibu il n'a rien azana na mbongo te kaka volonté na bonzambe o to sambela makasi tala lelo zo mona ke bazo kana te donc c'est ça par rapport à vision na savoir bien na biso zali na makambo oyo apesa biso na formation apesa biso toza ba talentueux to no évoluer très bien privé na ye mais on a la chance wana te par rapport à entourage na ye na ba mususu et puis to nga popé ko forcer te ça maman nzambe yo mona eta mususu ke wana no sala ba mo ok zaki bongo te donc vision mutu mutaye ba raté carrément nga suwe na ngazaka na zala wana na zala swinde ok nzamba bomisela nga Robin Mondibu mo bo ok na ye baté na vie na nga na oza na président ya pembe ya bogar bongo na vie na nga de non comme stable ni na sa boye na futela ba pala cher na motamo na ba car donc ça va quoi
donc tant pe moi na mai na biso pe héritier na yebité bon il pas ça na ba vision na yebé maram super la mamba makila biso to ba tout monde nga bonzame makasi trop peto c'est mutu sa muta simba ba mama na mike ba mota mike en tout cas na ko bomela pe vi na yo alors pour na ko éviter makamé au monde ba éviter rabiso tant super yango nde ba éviter ki nga mais tant mundi boza na makambo bonzambe nga na za mwana nzambe Lévitique mo zo ka komona na za biblique na za dictionnaire ma mutu yango zo mona pe nazo binisa na bar nazo binisa na église nazo binisa tina kata ba stade ba musicien msu ba animateur msu ba crime msu so bo kamara na ba stade na bar e bine marati oye na stade ba yoki yo na bar zo binati oye na bar ba yoki na stade okota kati oye na kikoso na bino na quartier na bino ba yoki yo mais na kwe kuna bazoka yote donc ça prouve qu'il y a ba makambo ba makila na makambo ba savoir ba boulot quoi na sens wana Karine. Ok, merci beaucoup Lévitique. Pourquoi? Parce que makambo il y a Minerval na zo kango trop et pas ba musicien ba collègue na yo. Tout makambo il y a ce qui a Minerval wana et outi wapi na makambo musique parce que to yebi que na musique makambo ya Minerval les alaté za école te mais makambo na Minerval et outa wapi. Yango nde so bo makambo ti. Yango na opesa président Bill Clinton mambo tebele koto zali oloba makambo ba motu ya kishasa ba comprendra yango te. OK na mono lelo pena ndongo beti lola na wana en tout cas oza mutu mo pe ya vision. Donc ça mutu mo loba makambo prophétiser makambo bo lelo sala me comprendre. Loba makambo bo mandule makambo ndeko ya tala lelo to fait sur raison. Bandeko ya na ba makambo ba nini yango nde bo mi pena makambo ba ya tout basili. Donc ba tout basili na minute stérobi mundi bo so mona. Ba tout ba comment ba ki soki de ma bolette ma beka épaulette. Et l'autre les leçons mon agaba tout baso kanate c'est chana no boy donc mais que chana no boy OK mais tout neuf nous on a garçon neuf on a tout neuf mam tout si katane tio journaliste c'est tout neuf nous on appelle Jerry kuna nyonso sika donc rien à parler donc rien à dire na una masa na ngapi kuna fofo capi pe au capi hein et ayo bigara donc animal le plus cher na katambo na biso voilà au capida fofu capida ozo mona mama de ngwana donc poye bango foza ka cash ndulu ha mfinu kwa GB foza ka vimboshi do na habité aja calendrier bilo na et pas Robin Mondi bosali combien de temps en tout cas à peine pas Robin liboso na zaka na maison mais si ko tout ça le cas une année ok ça surtout ça ka juste na une année tout ça na biso ba tout umel na ma musique mais na ndenga chiffre 9 là tout neuf tout ça na une année à Pamba. Mais na une année à Pamba au cartonné au binisi mboka mais au sali 15 ans na kati ya maison mère au sali ki ya kodinga o ke mutu po pesa batu ba eba Lévitique ezala ipasi et sali on ndenge nini ke na 15 ans au sali ki eloko to yeba na kite mais na une année à Pamba lelo to moni Lévitique en tout cas na habité pena nzamba zo lokumu pena nzambe apambola mo mobali o Robinho Mondibu asa mutu moko nde na zolo bakarina asa muta vision de l'aigle plus que l'aigle. Dans mon musique, ça mutu moko na habité dans la drone hein ba caméra ne mataka likolo wana ba manyaka wana donc aso mona makambo aso mona tom suku ngaku na mona tena wala la pongi me ya so mona donc asa mutu moko boza na vision musique aso mona mambo ebele quoi donc asa mutu moko boye donc à féliciter ba 15 ans na maison mais ça dit la formation si qu'on est na bande so boulot à peine une année donc en tout cas bana poto na yebike bolinga émission mingi bolinga na site makasi. En tout cas, donc, rien à dire. Beaux à la vraiment patient, beau CP là, tout ça en plein studio. Tout ça vraiment en plein studio. Car il y a des gens qui ont été balingarayo, batubele balingara Jiri, batubele balingara Okapi. Na minute sur bazo landa biso. Et puis balingara patron na biso. Le boss, la boss comme on est neuf. Neuf lumière. Ah voilà. On comme on est neuf. Donc il est tout neuf. Patron neuf, bambo tena koto sa na bika bele balingarayo. En tout cas, on a un chiffre 9, monsieur Lévitique, animateur puissant, le chiffre 9, le Robinho Mondi, le bras droit, on a ça, donc, on a tout ça bien, donc, karaté déjà, tout ça dans le studio, tout ça soit Madakadaka, Tokei, Madakadaka, dans sa bayaya, Madaka, Tokobine, Madakadaka, on va danser, Jerry Tobina Lelo, Anthony Kadimaya, Nancy Mokwanga, Noble Bile Mubuka, Madakadaka, Tokei. On a bloqué Zoya quoi. Vraiment, les lundeli à Sepeli, pourquoi pas aussi na Dutch Mbala, basé à Sepela Balobi. Apparemment, vous avez sur l'actualité, tu vu que dans les Ibrator, on a sali carrière, on dirait Dimbisi Robinho Mondi. Ibra Salarana bisote, on a massa ya président na Robinho Mondi bu massa na ye. Le Ibrator a salari pas massa na bango nani.
azalaki pas Fabregas biso toalaka na chiffre 9 mais pas na biso badépart eza te orchestre na biso eza tout 9 tobandi mpe na sika carré eza 9 lokola patron 9 parce que ozali bambote esu patron 9 osala mamba bien donc nayebi te na osala nive nanga lumière oza mna ado osala mamba kitoko donc Ibra azo évoluer na côté na ye bazala na camarade na ye bakabwana na bango biso toza na posa ba mauvais conseiller te toza na posa bato bakoapporter un plus na mambo na biso donc ntango ozoya pembeni na biso il faut zaloka ba James Masango on comprend faut zaloka ba Jonathan Bomboko on comprend faut zaloka ba Desis Masango faut zaloka ba Adjabilo calendrier faut zaloka ba Kashandolo donc faut za mutu mo bozo apporter un plus na kati orchestre na biso pour orchestre se évoluer tant que on est ba séparation tout cas tout chop na yo chabu quoi donc on a besoin de concert bien on a besoin de makamba bien pour évoluer bien quoi donc pour le moment pendant tout cas botiki la biso to sala musala to zana pour ça ba concert ma bête to so yeba na biso bato bochelanga ba kara bato bochelanga ba lara en tout cas bo s'inquiéter te kona ngai pena na vandi déjà na orchestre monene ah wenge musique maison mère na moni le quoi o kaki ko convaincre ngati na kini par-ci par là mais lelo na zapa mundibu na sala makambo plus ya masala na maison mère ça prouve que makambo no se ranzambe ninga bungselanga pa robino suko yena mbongo na en tout cas ki sala makambo non ninga na ko yelanga ba jona te na posta ba jona te na posta carrière na c'est quoi ka boyeka ke pa robino inane kaka ba kungotela yo bakar na ba mbongo poto zalaki na maison mère 15 ba monaki yo te mais ko yono ke pa robino ba kungotela bakar pona ni est-ce que penza yo pena mutema noza conflit un jour pour vous ala donc ba robenda yo na ndenyo wana otika robino bende bon na habité masalanga champion tout arumbanga na habité yemba rosa témoin nga mambo donc ngai pena na animisien mo bote ba ko sangai ngo kapi donc yebsaka bango géri ba ko saranga te par rapport na outil de la maison mais au convaincre nga na nini j'étais déjà véhiculé na kata maison mais na sala mamba danger ba fait pas chopanda ba sombelanga ba biya mikili ba abimsa 8000 € na concert mo na beta brigade na beta lobeso na beta animateur tout na wenge na zuila yango pena visa on comprend na zuila yango ma passeport na zuila yango ba billet 8000 € ya Stade de France tchelanga ma Angers ya pas chopanda honorable asala makambo neza mamba ko sate okende kuno kota na mama maison mais romona on a kata ba chiffre on romona yango obeti ouvert en 65 chantiers romona makambo tout na saka donc rien à dire yango wana moni lelo ne na boye na ebite Karim donc mutu akoluka na makambo wana soka ye na en tout cas na ebite nzambe pena épargner on a vie nanga oza oya bebiselanga vie nanga obeselanga vision na et puis nga pena mutu ba jona te na moni loko ko convaincre ngata to na ka to na baka soki na nini to na nini yo sande boulot na yo sala makambo na yo sala makambo se pesa pe kishasa loko la biso rien à dire quoi au capi fofo le mégastar moi na modéro à lobby au boka combien d'écrits et pas Robino où ça le loke ozala en tout cas pas Robino na boki 4 génériques avec 4 génériques donc na boka yeyo ngam na banda yango na boki tokolongola bilamba et tirette ngam na boka yango na boka 4 lettres na boki chana no boye donc 4 génériques. Le 4 générique, rien à prouver, tout en a eu mozo en carton. Le carton. La bêta qui on a fait pas mal. C'est mon boulot, c'est mon travail, c'est ça mon job. On a ça là, on va gérer à CP là, au capi, il faut la CP là. Et puis yo Karim, au CP là. Didier, Malili, Didier Nzongo, Benozeko, ajuda social, Guy basket de trésor et candolé. Oh grandi machuda divina senanga ngale vina yelega ko bwaka benga na kombo ya 5 chantier mama Claudine kinwa Christian kinwa 5 chantier mama mwala yetaka ki mbongo ya mapa ya mwamba Robine mundibu manioko frite magloire kenga poli mutombo banoko na romantika kaba mama bateka batangisa bane fodi bulu kuna dadi mafungu tangisa bane Mongali sokato na chiba mutinga batangisa bana nanga manioko frite kashandolo agloire kenga gauche droite inde afradele mbabala celebra inde gauche droite mamadou riche bibi chamala chéri caméra gauche droite inde jiboso ngantila na kulongolo coupe mbongo nanga okima nango kenda libela wana ni matière ya président Fali kabuya ya ki apesi makambu place ona après on a récupéré on a casse na yeyo moto na oya ye ozangi mobali ozangi mwasi ozangi mbongo omelie bele
Okapi Fofolo, yeyo, yeyo, yeyo. Jerry Caméra, Karine, yeyo, yeyo. Napesa makambo wana. Après na kopesa bango susu. Libere moke pour longola bilamba yo bina kitoko robine mundi butalama. Tokolongola bilamba, tokope pa likolo. Wo wo ya levi, liboso peli moto. Mama lutalama mbwe. Tokope pa sanga malende lipopo bilima. Vita imana bakolo mabele. Traçant pour tous les lombele, na otanga komba lelo. Les lombele international. Na boaka yo alelo, l'international les lombele na boaka mais jusque là na liate lelo na éviter yo na masala parce que ya sur la. Ah lelo, numéro na ngango Karina Zawa. 00243 numéro code mboka na biso 89 287 29 27 89 287 29 27 les lombele oza patron za boss na boaka yo tamba patron kilote les lombele na boaka yo le patron kilote les milliardaires les millionnaires yo bigaka les patrons kilote yo na massa na touré pour tout na boaka bino jusque là na oliate Arnold Loli a témoin na kata lushi solo na putu na éviter les patrons kilote so kangai so ndiminga te chéri kobetok ça zali wana et ça c'est aza wana ko témoigner Okapi Fofolo pas wana Karine pas ali ba ko témoigner les patrons kilote na sentir ata moi ketchup pamba o sala ngabi o changer ta umba access un plus na vie nanga parce na bongi déjà pour na grobine mundibu yo li soda mutu na ya kati donc so ko bakisika makambo le patron kilote na éviter les milliardaires en kilote na éviter les lombele to continuer bana renaissance lutala mambwe efeke mukuna mosali ya nzambe ale bulumona kita bulumona mata bilamba likolo malili edulase chibile ile relutala mambwe Sarabale Nelly Popo Bilima, allez vite, Imana Bakolo Mabele, patron kilote, 13 ans pour tous les lombele. Les patrons kilote, Nelly Mabé. Vraiment, merci beaucoup. Les patrons en kilote, les milliardaires, les millionnaires, les lombele internationales, ils ont payé là, toujours c'est qu'on paye là. Pourquoi pas aussi, na Firmi Mumbele Ndombe et Dieu merci Mbokani, ya Marlène Tessa Bambo Tebele. En tout cas, oui, nous sommes parents. Nous sommes parents, nous sommes responsables. Maintenant, on a bali na ngati ngabo na balité. Na balité bika kobota ça normal to ye ba peso kobota. Boko bala mona ba to chena parler bo kisita ba mo kango ba memo ba mama mbikudi ba memo boy passer par là. Yango singa moi cheste wana pour no ye ba no attention. So ça la ralifante ba gradi machuda divinance ça va. Mais c'est bon, Georges Chrétien a lobby boye aux ana mwana mais bakri oyo bois kakawana bakri insalité et ça la kondengini tango mwana na ope ayo kaka parce que bakri na yo penza les vito kende quelque part to zonga bali bosse peli moto eloko azana ngo eloko ba baluka ka ba ele chef te bakri wana penza e bakri moko insalité o que jamais on peut vendre penza yo entre parents na bana na ya ensemble. En tout cas, Karine Makambo, tout ça, la radio, avant tout ça, là, tout le monde étudiant en tradition. Donc, tout ça, conseil. Congo, le lobby, tout le monde a belé, melara fort, belé, n'a vraiment melara casse. Il y a Mikolo ambiance lengi peso. Donc, par rapport à mon tout ça, Méline a tétuki. On reprend. Géry, de ça, c'est ça, il m'a mon en loba. Donc, il y a un tambour à métro, un tambour à bar, tout ça, va s'y naïcha, ça, il m'a mon. Bah, toi, la soirée, Méline, moi, le rounaye, mouté pété. Donc, moi, vous voulez voir interpréter ma ramouille ça dans l'année. Il se tope ça conseil. Na likolo peli moto na loba, to kolongola bilamba, to kope pa likolo. Liboso kuna e peli moto. Liboso wapi? Liboso kuna liboso na yo mona. Tala musika lokola fe na nga vie de loin, Bambo Tebele champion show. Donc mona liboso e peli moto, liboso côté Chéri Azali. On comprend? Tala kuna liboso de ça c'était peli moto. De ça c'était peli moto. Sala musala batu no so ba ganga. Donc c'est ça. Dans le bas de mon même moto so on dit que beaucoup ça biso makasi parce que moni ba bino to boye mbaka mais batu o ba yoka ka bazala mayele ko lika bino batu boye mbaka po ja o ko ça non ngate beaucoup ko ça biso beaucoup masqué mais quand même ba parents ba ye ba ka bitala mwana mona biso ko bala nyoki moto boye mbaki mapeka epolete oui c'est bien c'est bien ba parents ba zo yembango mapeka epolete mais ba liboso epeli moto chabo yabi do ba bilo ko ndenge wana.
c'est facile. Et ça les Congolais biso ba tolinga ba mourir bonne musique. Toi la façon de biso to yoki la makambo. Yoki on balole on ndenge na. En plus na conseil boyemba ka liboso te. Toyemba ka liboso. Wana ezaka ndenge na biso que Gerinda yi makambo e tatambola ga yemba yi makambo na no kapi fofolo nde ba yi makambo bango ba kota ka ba boîte to ki sa balala kati. On comprend? Bango nde ba yi makambo ndenge zala na kati sa boîte ambiance sa boîte muta peut-être ki makasi on comprend? Games masango pena na sacré ndoka ba meli makasi ba tetuki ba mona posa ko ba sala maramba vivre pena ambiance na bango ba sepela na bango na bango ba patron ba Jonathan Bomboko sont des patrons mes amis vous senti ba Keshando sont des patrons donc la langue bongo mo sa makambo e sala o e ko tinde ya sala o nga embaki na ngabo ya balolo na ndenge na e posa sepela na bango na ambiance elengi ko pa ke non na Jonathan Bomboko on t'a au senti Karim, au senti. On a le belaté, on a fils à papa, on a fils à papa. Au senti rango ya, les Rikamouri ba Ali, on pas nous sentir rango ba sebele ba désistement sango da baza pene bele ba patron. Ba président bati, on prend 155 ba sebele pene on sentir. Donc baza pene bele. Donc par rapport à G, tout éducateur, tout ça vraiment ba éducateur ya masse. To rolinga to lo balikamo go be sabana na ba parler. Tout ça ba parents to rolinga maman beti. Au moneti par là, to va ki liboso ba to interpréter na ninga na bango ninga ba. C'est la bien. Eloko ba ya eloko yo azana ngo ba ya baluka ke eloko nini. C'est facile. Ma PK Paulette, comprends tant tout ça na. Eleno, Karino yo aza. Et yazana eloko Géri alinga kamono yo za kitoko. Kitoko sala msala kitoko on a bien donc ba sepela na Karim on comprend yemo le patron neuf a sepela na yo par rapport au sala msano bien dosa ne loko nzambe eloko bat balinga comprend na sens wana eloko ba ya balinga Karim oyo azana on comprend oyeba musala kitoko Géri comprend les sachet azana on comprend le capi fofolo azana beauté ou banzele balinga comprend batayo ba ya comprend mindele balinga ba mwindo wana ba congolais au capi fofolo on comprend Keshando le panam kusa talo na mbongo na yo comprend azana ngona sens wana mais congolais interprète toujours mal chana no boza ezalo kwa neto na bakata ba stade ovandi we mokonzi nda azana na ukalinga mokonzi chana boye kona ta na kuna na mona maliliso albeli malili bachana no bona ta na so bilo rebeli na sens wana mais congolais ko interpréter mal na ninga to lo ba to éducateur à masse na sens wana to lo ba maman bete le senga ka fallait tout ça makambo ko se pesa bato interprète ne va interpréter à ma mon net sukola mata quoi lave-toi monte au coin en français on comprend lave-toi monte au coin lave-toi monte au coin on comprend wana en français ngala sokola mata coin otala maman nenga te kandunda na ena coin on comprend na sens wana donc lave-toi monte au coin sokola mata quoi ya otala Karim na les victimes ne ba sa l'émission na mona Géri 207 on prend l'esprit des filles d'esprit des filles l'esprit des morts pour avoir des vacances pour azonga raté donc ta Géri na sa musana no kapi fofolo na coin na sens wana donc sokola mata quoi tu peux ça toujours conseil mais ba to interpréter toujours mal na sens wana ka vous avez éducateur à masse to ba ma bête toi ba parents vous appelle ma lèvre la petite sœur la petite frère on parler donc bazo mériter l'éducation na biso na sens wana quoi. Ok, les beaux pans na kati ya Belgique na Jean-Marie Ekofona Christelle Balobi yo ndongo zawana est-ce que oyebi que boza déjà na capitaine ya ba atala ko akani masolo ba atala capitaine Azarata ngana diga petit na coach de tous les animateurs congolais on a zakoko na bango na obota na mambo na tenga na master babi Clinton ba selo comme ça des patrons na master patron na Robin Mundibu que j'ai sali passer le grand manito alors na kokota na mabana mikete capitaine ngona capitaine Cédric qui oise pas Fabregas na 3 jours donc bazo kanga RDC na ndé moko atera parce que bino bona bino ba animateur mais ye benza za capitaine ya ba animateur est-ce un capitaine a oboa Clément Rasseli na habité wana mamba chemin na ngori coach na bango ndefotu na rae na habité capitaine ngo ya nani équipe nini yango équipe nini parce que équipe ya nationale za esika biso to uta équipe nationale ya mboka na biso na habité za maison mère mutasala ma c'est le roi de la forêt boti bana na eba biso ya uta wapi ba ya kota na katsa mambo azan innocent na makambo ochaka na makambo te coach na bango c'est chemin na ngori coach na bango chemin de kalikolo coach na bango yo nde nyolo ba ke capitaine aboy ka crime moko asili aboy crime moko te parce ba azui
disque d'or na ye na balbum mbala tu vois en plus ceux qui n'étaient là qui animateur moko ba ka crime moko asili de pic ton nga PC bransard te tala nga ni au pic ton PC bransard donc azo kanga bino do azo le bino fort en tout cas Karina makambo boko tsabi Clinton te Bill Clinton na sala époque na ya kenda on comprend na minute so toto ndo lobato na même poli on a bimondire na manquer président Bill Clinton président Bill Clinton na sele ba sala na bango na minute so Robin Mundi du chiffre 9 on nga mabeti on comprend animateur en autant que la raison de bana moi miki va boire la crime par rapport que ba tri va boire yanga petit frère na ngala on dit que petit frère na ngala on sabalo wana mona papa na nga mama na nga mwana ntuka na biso na famille ba cri na nganda me makaba petit na boire comment rocher na kata classement na nga mwana monga na formé na ndako na biso tata na nga na mama na nga sabalo ayena mascara comprendre boire ba carte danger et ça la makambana na na finale ya yo kana asute comment tanganga mutu mo bazo boire na ya la capitaine na éviter do basa ile roti ba miki basa ile monter biso ne tona makambo coach na bango se chomi mais coach wana pe chomi wana kazo kanga pe parce que coach ndem buto mo na eto zo yoka e peza pe ouais c'est vrai azo yoka na parce que ça na biso ana biso ba koko na yeto za wana to simbi to pesa ye makambo asala a dinisa ko dinisa nga koma na za kana ye nga za koko donc na makambo na koko donc jamais je peux être coaché on peut nous la coacher comment nous la coacher par le roi de la forêt yende il est big boss yenda coachangai et puis ma formation na nga za ya 15 ans ekoka ce qu'on a sala musala na ebité sigona na coachinga o coachinga pa faut les gars wera coacher yepo ce que coacher na ba secret qui coacher ba mususu ba det ba donc coacher ba mususu mais coach na yo et pas ya boutique déployer des ala coacher na depuis na maison na Karine nous avons ta polémique on peut ça polémique na petit na chemin na de ya coach de tous les animateurs congolais donc autant ba animateur wana sangsela ka ba orchestre mo ba orchestre wana no so ba sai ba chachi minoko ba animateur mo ba poli ba mari belé ba ka ba kitende ya buja ka ba lo ka nganga mo bo comprendre ba sila ba chana no boye biso neto yana makambo vraiment toki côté les mains na tout les boye pour question o et pas ya Michael Malonga Christian na Dachumbala na kati ya Belgique ba lobi boye ambition na yo na musique congolaise ezala nini wanfiaka nini na musique congolaise en tout cas ambition ezalaki na ndako envier kobini samboka parce que na banda kobini sa bandambu na maison mais na zoba kana ba concert na manini mais si vous avez un abini, ça servir valablement pour un disque. Les gens qui ont un disque, ils ont un animateur qui est soutenu. Tout ce qui est donc, biso batu ya chiffre 9 net tout ça makambo donc il y a des ambitions et puis si vous avez tout ça la makambo venir à makasi tout qui est dit bosso tout qui est dit bosso en tout cas bas ce que la sur fleur bosso que la sur fleur tout ça la makambo tout servir nous comme il faut tout y a un trafic tout le gars batu sur trafic où y a un magiteng à rouge tout ça la musala valablement c'est de ça il y a une ambition dans les alliés na sala makambo yo na sala oyo le bipé tout ça la plus que on va sala les bosso ba tout ka l'autre jour premier parce qu'il y a sa première vitesse deuxième vitesse c'est moi comprendre donc il y a sa première vitesse dans la sortie na mumba fou tant tout temps ba numéro 1 tout c'est le SRAM Africa numéro 1 il passe en number 1 par rapport qu'il pas Africa numéro 1 comprendre donc après ba on c'est Lévitique deuxième vitesse donc après deuxième vitesse c'est ça ça souvent quoi donc ambition dans les années na deuxième vitesse na madaka daka na pesa loko ozwa loko na yasu na mambo sika ou ça que na mata troisième vitesse quatrième vitesse après sinon 6 à 12 vitesse na so mamto la limba moko mot de la fête pour na ba fan na yo ba bazolanda yo mo numéro de téléphone en tout cas numéro na ngeza 00243 89 287 29 27 bato balingaka ngai lokola badikesi lokela na Chicago Anthony Kagima motema na simo kwanga dikesi lokesa lokela ya posa lokolanza na Bill Mobuka maman de kinangai maman Doris Ndwimi vinanga Freddy Malvis mon beau-frère Pichek Ndwimi ba famille nanga na sona Paris Celle Blanche na kata Belgique wana ba bosente ya fire basket wa Guilain Kenga voici ambition nanga c'est dit Kalou Bostar ezaka ke bo continuer à soutenir orchestre bana Paris bana Belgique bana Londres mère niveau la championne on a pour ça tout y a tout rester na kata Paris wana kata Zénith wana ningi bozo fungola dami tema pona biso ba jeune auto zoya lelo de uzala bien mingi bena donc ti ba décembre pe ne bola kai biso to ya plutôt ça la maman on est bon pour ça na biso quoi to bete no Olympia on a tout beta ba Zénith puis par là on profiter na remercier ba tout ba soutenir de leur comme de près pour là ba Rebecca Ina ya Fernand Panga Betingimba Olga Mbambi ya vidéo
Anthony Kadima Diana na Simon Kwanga de Abozana et puis Babishington Bakashika Mireille Yav Abosan Pété Oli Mutombo Abosan Pété Mimi Levitique c'est-à-dire qu'il était Arnaud Loliki Jonathan Bomboko et là il a mange Ngalula Mama ya Bandal et puis Faya Basket Hérité Basket comme on a Gilles Dango Abosan Pété pour nyonso bazo continuer quoi kolinga musique na biso na kati ya boîte wa Jeff Lokadi bozo bina ngo comme il faut na kati ya Paris wana Alain Moulodi Leslie Zola na Jubek et na Cape Town na kati ya South Afrique puis Colonel Donald Yoke bozo mpeta mbasi mokoto bana Luanda tozoya Angola tozoya bozo tozoya bientôt là tozana premier concert sur en Atlantique to corriger ba concert tout ebetama to tchaba motu tozoya après on tozana mabao donc Paolo Tudilo le sénateur pour tout ça va mbote belé déjà message là très bien capté tozoya Luanda wana Emile Mondeke Babodi Magouche et puis les habitants de Luanda tozoya les boutiques na noyeyo nous continuons toujours pour ça les lames musala tozana studio ou to na posa ya libanga dédicace en tout cas numéro za wana on a pesa ki obenga bozwa ngai en personne bozwa tamsu ajabilo bozwa tamsu keshandolo bozwa tamsu super tonton bozwa tamsu tout akumbanga muyomba wana champion ngana za na pale bosan pété champion maboko et puis donc maninga fité sachet nani les Gambiens faut de les Gambiens donc on a pena entouré à Batamakasi en tout cas donc boza la précité boza la patient de bobina qui ba géné kaliboso bobina mi balé bobina suspect ba ozo ya sima bobina madaka daka bobina yebiloko ya esi na moni nzela na kokota awa toswana no déjà na yebi bilobela na yo donc on a ba biloko sika donc parce que moi là on n'est pas dévoilé quoi mais à bientôt la bozo ambiance elengi basinga na biso quoi. Ok, merci. Le boutique na sepeli na monique Smart Brandon pe a sepeli, pourquoi pas aussi Nada Chumbala, les Lombele international, pourquoi pas aussi le Beau Panzou na Belgique, Da Chumbala na kati ya Belgique aussi, Smart Brandon na kati ya Afrique du Sud bientôt là, pourquoi pas aussi na Tonton Aimé, hein? Tonton Aimé, Bambo Tebele Place aux Ali, na Bossani peut-être Dolat Bianco, garçon fashionique na kati ya Londres, pourquoi pas aussi Michael Malonga Christian, Josué Bassakanya, Neftali Bassakanya, Israël Bassakanya et Mama Brigitte de Ketele pour rapport aussi na guide DG na Katia ya Canada na Pesino Bambo Tebele partout vous allez besoin na bisope vous allez toujours on a pour soutenir un servante na bino Karim Zawadi pour rapport aussi na Jean-Marie Ekofort na Katia Bruxelles et na Bossani Pété Fimi Mbele Ndombe pour rapport aussi na président na biso hein président na biso pour Kombe Kimira na Goya nango na Bossani Pété ko merci ebele et pas ya Jerry Copetox Nzamba image Jerry 207 Mutasibi image oyo pourquoi pas aussi na Okapi Fololo na PCP Bambo Tebele parce que aux amis tout accompagner qui biso na pesi ba merci ebele ba fan na ngabo za la toujours wana pona ko la émission na bino soki pe ozali ba oza pe na poste ya ko komelanga na kati ya WhatsApp to Facebook ko betika Karine Cheni na kati ya Facebook Karine Zawadi na kati ya WhatsApp ko mona numéro na ngizali wana Levi na kanisi na ko tikela au micro pona ba fan na yo ba sentir yo esala moi bien bah c'est un abord le moi micro mais bino bobiso tozo édiquer master tozo pesa ba bêtise mais na habité boyo kana luka ngobina na boti mwana na tindi alipa lingi na katela yenda mbwe mwane swakata lele keboko swa kindoki wana hapo na bato baninga rolia mingi doza papa tindio folia kaka batindio bako pe ba peso ka part kesa la nga il faut ka ba pela lesa on pas conseil gratuit keboko swa kindoki on a mambozo ya sima mais par rapport à G madaka toke madaka bina madaka ya kitana ngo otoko bine madaka on va danser madaka toko bina lelo Anthony Kadima ya Nancy Mokwanga madaka toke madaka no be bile mubuka madaka toke madaka aja bilo calendrier madaka toko bine Keshandolo biloko biloko ya abiloko malili okito mata na sina moni nzera na kukuta tufanda no deja na yebi makelele na yo na kukuta mwana mama ni ngona lukete nyeka mwa basu soto saka musika te na la muti cellulaire na seku cellulaire na yene na makambo hapana
mwana mama ninguna luketwe nyeka nyeka jibe mpiana ninguna luketwe nyeka nyeka papa chéri ninguna luketwe ale ninguna